Shalom peuple de Dieu, ndeko nyonso oyo bozali kolanda biso na tranche na biso tolobelaka bino de temps en temps Sentinelle TV 1 toza na site et puis toza pe na YouTube oyo koki kolanda ba émission na biso culturel, éducatif, politique, économique nyonso toyaka toujours mpona koyeba koédifie bino. Alors na présentation boza na mama Bena na plateau na biso toza toujours na invité na biso oyo toyambaka ye de temps en temps le messager Proverbe 30-30. Bonjour les messagers. Bonjour, mbote na bato bazolanda biso landa. Ok. To remercier bandeko nyonso oyo boza kobenga biso mpona kotuna mituna na bino ba question partout. En tout cas Nzambe vraiment akanisela bino na souci boza nango na motema po eke mwa ba question na bino boza kotuna mutu na Nzambe akoka koyanula bino. Alors nga naza seulement simple représentatrice oyo naza koya liboso na bino mpona kotuna mituna oyo bino boza kotuna mutu na Nzambe akoka ko répondre biso. Alors na présentation nde nazali koloba bozana mama Bena oyo bolandaka nga de temps en temps. Alors tokende vraiment musika te tokoya liboso na mutu na Nzambe na ba question. Le messager Proverbe 30-30 toyebi ke mokili mobimba biso toza pembeni na tozomona nde makambo partout par-ci par-là bao bazobenga e bao baza ko remercier Nzambe bao baza ko finga baza donc tozomona makambo oyo donc nanu donc na ebite ndenge na kokoloba mais Nzambe azwaka lokumu na nyonso tu wana. Alors les messagers na nyonso toza kolanda mokili mobimba bazobenga message na yo et bouger monde des ténèbres eza touché bao ya Nzambe pe bazopambolama. Alors na yebite mokili ningani mboke ningani na ba message oyo yozoya nango na yebite so ko kolebela biso nini na place wana. Bon, moi je crois que Nzamba malam Nzambe toujours akitaka avisitaka peuple na ye pour sauver peuple. Banda na Abraham okiti na ba Lot okiti na ba sali na ye nyonso tu wana ba Noé omona ke Nzambe alukaka ko sauver mutu et Nzambe asauvera mutu à travers mutu oyo babengaka messager. Nzambe abimaka na ba messager na ye aye ayebisi bango likambo po bato bazala sauver na kati ya likambo na lobaki bien makambo oyo ezalaki kaka Nzambe alingaki alobela église ya Congo tala niveau égarément église ya Congo au comprendre que ba Congolais baza ba idolâtre ba Congolais ba pesa Nzambe mu Congo ba Congolais ba yebi ko sala différence te na wapi Satan na wapi Nzambe. Donc ezana bato balobi basambela kamena ba yoka mungongo wa Nzambe te ezana bato balobi basambela me ba ko soutenir ba démoniaque. Donc ezana ngonga o mutu aluka ko revoir foi na quoi. Donc bande no bozolanda ndenge message azoloba en passant na bo sanité bande ko nyonso bozolanda biso famille Songo famille Mubiala ndeko na biso Lobobo na Paris bande ko nyonso Afrique wapi bozolanda émission pe bo contacter na biso ben Lobobo apesa nga message que Lise Manzambi ba abotana Blaise pa abotana na Mido Pablito eza liste eza mwasi ya Blaise Manzambi ya liboso oyo azaki oyo ba mwana bango akufa na Italie. Alors nazo rectifier pour ngai eza ben Lobobo muta bengaki apesa ki information. Donc yeutaki pa na ngate parce qu'il faut faire trop attention. Eza na ba message mususu oyo nga na lobi. Eza na ba mususu bato batindi nga na lobi ezo engager mutu wana. Eza na ba message mususu Nzambe muta tindi nga. Donc faut faire trop attention. Nyonso na lobaka même la Bible est en place mususu Paul azoba ici c'est moi qui dis. Ici c'est le Saint-Esprit. Donc il faut faire trop attention. Message à Lise ezali ben Lobobo muta pesa ki donc azaki na moere bat mususu ba benga ina ba bi eza bongo te eza bodo ben Lobobo abi alobi basolo eza bongo mais eza mwasi wana te. OK ngapela landaki na okande bato bazobenga mais Lise aza Jezabel aza misama be. Ok, bandeko na ngai yango na tozoya toujours pa na bino ba message oyo Nzambe azoluka toujours ko révolutionner biso église na ye eza very down Nzambe azakoluka vraiment atelemisa a restaurer église na ye. Maintenant le messager toyebi mokili mo bazokolanda makambo oyo ezokobima ebimi lisusu kala te bandeko balandi na ba média partout balobi mama ya ndeko na biso
mwasi oyo auti kokufa mari bauti kobengana ye famille ebengani ye bana babengani ye mama akomi mitelengano ake kose retrouver na hôpital ebele bazobenga messager oyoki yango te intervenir sunga na place wana okoki koloba nini po peuple nazali balanda parce que c'est tout un enseignement. Bon, na uta koloba ngo Ephésiens 6:2 lobi enfants honorez vos pères et vos mères, c'est une loi avec promesse ces années au vivre longtemps. Une longue vie. Alors ceux qui vont déjà bana ba komi ko sundola maman na bango parce que na tiko mona na Bible était ceux qui mona maman zando ki papa zando ki obengana ye. Or nyonso tu wana eza baza mite ya mabe ba na loba ki on ebandeke ba bimisa ki maman na bango ndoki po ba te la serre na bango ba protéger ba yebi makambu na kati na bo bandoki bazebele tala kutu colonel Oyaza lieutenant colonel Esther na pesi nzambe merci bato batindela nga ba message auto sala message alobi nini alobi ke azaki misamu azako kende beaucoup plus na ba mère kotia makolo na mai azobosa na azopesa biso information ke ba sirène bakenda kotia lopele na mai azako linga pembe na mai c'est-à-dire a confirmer masolo na biso pe lisusu Patrick wa PD apesa information ke ye Esther akataki l'air misamu akufi akati basuki na manzaka. Il faut pas aller capable expliquer bato azwaki manzaka sala indeni pona mama natinda ki équipe nanga ba ke no komona na benga ipe papa ki sa Molière tisko na répondre ngate aza mama na biso yango na senga ki bato bazali ko finga ngonga ngoto la sa mama na bolingo olie bo finga nga mutu na mutu abandi otinda mbongo pona mama na azala na kimia yuza malamu mama na azala na kimia OK malamu zela na benga numéro ya mama parce que na tout na soki bato nanga se ba komi kuna 00243 90 52 36 9 3 3 numéro maman Misam. Ouais, numéro maman Misam. Yango. Na mekana ota soki aboyamba. Vraiment bande ko makambo yo Nzambe azoluka toujours pour restaurer l'église nae. Eza occupé. Ko lobela église nae. Eza occupé to zonga lisusu to benga avant émission c'est là. To luka to zonga to yeba parce que normalement ngande na sara makambo na ngaso nazo pesa na droite gauche e barate. Ba ko filmer le romo te me bato ke ba kutana ye. Oyo Nzamba pe chaki na motema na nga ngona ti. Merci pe na bato nyo so benga nga oyo baza ko soutenir musala o. Maintenant messager to lipe to yeba. Bon, on dirait eza occupé to zongela lisusu ouais. Maintenant ko sunga wana tango zo sunga messager biso pe to fani pembe na to yebi ba charge eza ebele makambo eza ebele tango zo sala ngo ozo sala ngo po ko za nango ebele ou oza nango ndenge nini ou po bato ba mona yo ou po ndenge nini ou c'est une enseignement c'est tout un enseignement oyo lingi quoi parce que tout ba chrétien to za obeta tolo to ba chrétien to za boy mais qui chrétien o to za ko beta tolo to zo mona na si le terrain eza yango te so po ko éclairci peuple na Zambie na biso toujours kolanda boza mate ya munene na sali soko tuni ba question bato batunaki na okota na mateya pourquoi bato bazolela blocage bato bazobenga na Suisse na France Allemagne Angleterre un peu partout bazolela blocage en réalité nazo pesa premier verset toke na 2 Corinthiens 9:10 2 Corinthiens 9 ezo pourquoi ngana sema naza nango belete na yokaka mungo mwa Nzambe Nzambe a meka omoni Nzambe apesa chaque mutu talent ba yebili c'est ça ba talent apesa ba msu 1 pound ba msu 2 ba msu 3 alingi okolisa ngo mutu tout aza na talent soko tali même na mboka na biso na mboka na monde entier omona ke même ba katani maboko ba katani makolo baza béni sauf ya Congo ba pambo mate parce que ba terre solo ba te Nzambe apesa même Pitoris o ya Afrique du Sud wa bomai mwasinae Oscar waza okimamba un athlète akatana makolo mais aza millionnaire aza utile awa na poto mona mutu akatana makolo akufa misu aza utile Stevie Wonders akufa misu aza millionnaire atia ba talent Nzambe apesa ye Nzambe akopesa talent mulai akopobeta basket akopesa talent oyemba akopesa talent otambola okoma mannequin akopesa talent obeta bale tout et tout batu ebele nde basalela ka talent na bango te. Alors nazo kine na 2 Corinthiens 9 avant na kota l'enseignement ezaka ka réponse pour na sabino tant on attend qui message oyo nde na yeko comprendre manzam 2 Corinthiens 9 10 2 Corinthiens 9 10 zoloba celui qui fournit la semence au semeur
et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Nzambe to sambelaka aza nzambe apesaka semence na basemer a multipliaka ba oyo baye nango parce que nzambe na biso omoni soki muto ana blocage muto ana pauvreté miracle la pauvreté ezali semence miracle la pauvreté eza prière eza semence soki oyebi droit ko semer tant ozo ba semence faut yeba mabele ni ko semer po eza na bato mususu aza na semence mais azolona likolo mabanga bandeke ba oya ba oliango siko soko za na semence soto zoneti mabele ya Congo côté à est ya Congo mabele à est ya Congo za malam pona pomme de terre soko zuka en même temps pomme de terre wana na madesu oye na ona Kinshasa et ko botate c'est pas dit que ba ndoki ba ali mais mabele ya Kinshasa za moto makasi ko mabele pomme de terre ndenge moko na ba pasteur omoni na armée tozana gendarmerie tozali na force armée otobengi ba commando soki rébellion ekoti na mboka soko tindi ba policier bango bazali po na anti-émeute bali po na circulation ba ko obunda te faut tinda ba commando ndenge moko pe na ba pasteur ba tout ba pasteur mais nyonso baza na révélation te nyonso ba na nguya te soko su semence na yo okolo na pas un pasteur un aventurier ata opesi semence ndenge ni robota te donc soki nga nazo pesa na na ngwe te kaka muke o ba pesa ka biso muke oyo nazwaka par ba bole yali par ya ba pauvre yali par ba ba hôpital ba yali par ba ba boka ba yali yango moninga na ko tikala ka jamais ko sanga mbongo parce que tango nazoloba ezana bateau nzamba zo toucher bazo tina ba mbongo ezo uta par-ci par là pour ba yebi ke mutoyo il faut asunga babola asunga banani ba oya nzambe ba yoka mungu nzambe ba pesa. OK tozonga nano wana sima na blocage na semence alors moi ba question bande ko batuna ki messager est-ce que mutu aza ko sambela mwana na nzambe musai na nzambe bandoki bakoki kolia ye ozali moko ozali mutu na nzambe soko koyi kosunga biso na réponse wana batu ebele ba babenga inga batuna inga nese bango ba ozele mission pour répondre bango mwana na nzambe mutu oyo aza na molimo wa nzambe ndoki akoko lia ete me ndoki akoko lia mwana nzambe akoko lia pasteur nzambe soki akoti na distraction batu bayoka kaka tobenga na milimo bisika bikauka tobenga bisika bikauka eza kimba sekete eza kinga sanité ezali malueka te ezali esika vie à prière ezate alors ndoki nyonso tout soka linga lia mutu même oza mwana na nzambe akoti sa esprit ya distraction au kimi prière au koti au fongoli porte moko ya kindumba kotonga nini akoti ya leo soko tangi na Galate 3:1 balobi ba Galate bazalaki na molimo basuki na nzoto puis Paul azotu na bango qui vous a ensorcelé donc Galate 3 bandana 1 na 3 ba Galate ba bandaki na molimo basukaki na nzoto et puis bazwaki kindoki c'est-à-dire un chrétien ya solo soko ko banda yango moni makamwa nzambe ezali mouvement ya christianisme eza mouvement ya révolution eza mouvement ya ko recourir ko kende ko kima pona ko récupérer nini nani bokonza likolo eza te mouvement ko telema non christianisme chaque jour faut jeûner chaque jour faut olia chaque jour faut sambela chaque jour faut osabolam soko stopper au côté déjà dans le monde sika baloba bisika bikauka voilà yango siko mona kama mutatsika na maloba nazo saila Yesu na zamusa mais na kati penza donc eza bi so you preuve nango mona ba yembi lelo ba biba oyemela nzambe tala ba nzembo na bango à part apôtre Lioko à part qui ça l'ifoko du ciel na nani qui ça ale moloto ba tout batikali basala na bango business na bango na aventure batie comme nzambe tout et tout mais bazala bango basali na nzambe te bayemela nzambe te. OK voilà question suna rosa nango messager ande kumsu babengaki awa basambela na yo bafanda na yo mais balongwa l'église sans problème maintenant alobi tango azomona yo oza ko nguluma na ba vidéo lokola lion aza ko banga lelo soki azongi okoyamba ye to okoyamba ye te otoyebi olingi bato mingi mais bato ebele bazopusa na pembeni na yo balingi vérité te bazokima vérité okoko lancer message nini pona bandeko wana bazoko banga na musika biso inakei message oyambanga te na bima église na swana na ete aedanga kutu menga na bimi nanga sans problème omoni mama bena question et puis muto ko bima église comment question tuneza kitoko
Moni so tangi Esaïe 53 bazo ba Jésus azaki muto ba déception bato balinga qui était bato bazako chola ye tout et puis na mona bato belé bazo koma azan église bato combien azan église ya moké biso na kati ya kaye na biso na plus de 500 personnes à Manchester, plus de 500 personnes ba en église. Mais même tango ba yekoli ya Jésus a bisi bango bokolia makila na nzoto nanga bokomela makila nanga na bokolia nzoto nanga bamiso bakimaki naza na bato ebele oyo na eda na héberger banini neti oyo azolinga kozonga alongwa église kwani alongwa église bandeko ayaka chaque jeudi tozalaki na enseignement na ndako nazwi mutu moko ayekusa bana basente comme na ndako eza malamu mutu wana azwa na ndako chaque jeudi tozobondela azokisa bana na ye nga na ofuta mbongo na bana na nga bayekola sente. Alors bana na ye baki kosakana na chambre ya mwana nga mobali ayesi bango no oyo ya chambre na nga bokokota te boko esakana na oya Sonia ya bana basi. Et c'est moi na répondre imabe. Alors frère wana na sœur wana babima ba ya so église de au pasteur to kamwe moi na pasteur vraiment apekisa bato ba saka na chambre na bango. Mais ba frère wana na sœur wana ngale na kinana ndako na bango na kota na chambre na bango te na tinda pe bana na nga ba kota na chambre na bango te. Bango balongo na église te po pasteur ayibi, balongo na église te po pasteur sale kobo, balongo na église te po pasteur sengi mbongo, balongo na église po bana na bango. Bayaki basakana na chambre ya bana pasteur. Alors moi na pasteur ya mobali ya mukolo alobi no bokokota na chambre na ngate bondo sakana na chambre na bino bana bango balongo na église omoni ke baza bato bayebi nzambe te bakoluka ba problème. Alors na masolo nzambe de to kene mutu akolongwa église kaka soki pasteur aza sataniste prouvé azo sataniste anyame mabino na lifelo soki pasteur aza muyibi soki pasteur aza na doctrine mabe. Mais ce qui pasteur aza mosai na nzambe message tout yo to nini boko longo église te fubo kende bo tout na ye pourquoi likambo ne salami. Alors ngai na message nanga na mona bato belé ko longo église akufela mutu to aider to kundi to etuna bakiti na ngebunga alongo église nzoka bato belé balongwaka parce que ce n'est boy balé Jean Baptiste abandaki église bato mingi bayaki zaki ba saducéen na ba pharisien na ba saducéen na ba pharisien bayaka na kindoki ba meka soko za ndoki lokola bango bosangani boloka ba so ba moni molimo wa nzambe makasi na kati na yo balongwe bana na nzambe balongwe église te bana na nzambe ba tutanaka après bazonga soki za église a solo ngai na lobby na classe to yekolaki enfant prodige omoni enfant prodige mutuana le mwana na bungi ayambaki asalelaki fete tanga zongi ngai mutu yo surtout aya na église o alongwa et surtout que na iba mbongo te na boma ndako na ete na bebisa famille na ete na sala e mabete peut-être à tout anaki poli sous pe ba pasteur nyo surtout à Manchester parce que na Manchester si 10 pasteurs 8 ba bandoki ba koma ko landela bandimi na bandako so sambele pa nanga ba biso ko kende te ko talisa mutola mabe yo futa tike na ndenge na oya poto comment muto a webiso ko yate alors mutu nyo surtout a monique peut-être azaki mal intentionné peut-être a comprendre ki message te alongwaki na koyamba ye na maboko polele na kotuna ta likambo te to koyamba to kosala fête parce que azamwa na nzambe bazonga l'église ngana na problème na bango. OK bozwi message mutu na nzambe azama maboko polele fi boyoki ndeni na lobi ba condition nini oko kolongwa na église oko kolongwa ka boité mutu ayebi nzambe akoluka fo atoni ko bondela pe eza très important mutu na mususu le messager bandeko belé ba bengi ba musu ba onga na yoki tango tchaki na speaker na speaker na phone bazo finga bi ozali escroc oza escroc omela kadiamba oza magicien oza boye na ebite na place wana okoko yebisa batoni ba muso babengo o prophète mix tout kombo mi bazo benga o eza prophète mais ngane na ebelio na ebi ko za prophète ozali oza na ministère ya un évangéliste mais na kati na o ba don ezo sala so ko répondre pe bandeko wana nini et puis bamsupe babengaki okumisaka fiche mombaya na bana ya mopero osundola bango tututu anatoko sepela yo moko oloba parce que ozali omoni vie ya un otolobaka moto oyo ozamba tomboli vie na yezaka su ya kobomba te o mokili babako aza star aza boy mutu nyonso aza un peu élevé vie na yezalaka ya poasa ya polele ya kubomba ezalaka te soko koyebisa pe bandeko wana toyoka ngo pa na yo moko oleke toyoka oyo sundola baloba obetaka tolo pona ba ficha mais lelo oyo sundola baloba ikuto ya poto ayete soko kosunga biso. Bon nalingi ko épargner ficha mombaya parce que aza
mwana moko oyo bana nazwa ye ti lelo toza na contact na ye fisha nakendeki na kini nazwa ye ayebisaki nga bi papa nazotanga nakomi na 3e na 6 gradué na nga awa mais futelanga minerval donc ti lelo nga na koloba te parce que naza na système te ke so napesi na gauche na droite yeba fisha toza toujours na contact na ye oyebi ke toza na contact na ye oyo emonanaka topesaka mpe lelo azwi fiancé ye moko moto aboyaki koya poto bana mopero natikaki mpo na nini parce que mopero bayaki na deux problèmes bana pasteur moko azalaka na Manchester baprodisaki ye amelaki banzembo mopero aza koya Manchester na makolo mpo aya kozwa batitre ya mbongo na ye oyo pasteur wana bimisa baalbum na ye awa batémoignage ne bana mopero bazwaki mbongo te siko famille ya mopero bapesaki nga bapapier wana naya koporte pasteur wana plainte omoni pasteur wana azalaka na Manchester soki le basalaki kope na wana mopero nga nalaki te soki nga nalobi natia likambo wana na mesa na obimasu nalukaka baproblème yango namonaki na kata relation malamu bapota na bango nde bapesalaki biloko mpo nga nakota na likambo te mais nayebisaki pasteur wana alukaka korésoudre problème na ye na bana ya mopero apart wana bana mopero ekomaki na baneve na ye na banoko na ye na baleki na ya batata minene bazolinga nazwa bango na charge donc yango namonaki ba problématique na tikaki mais à part wana naza au moins na bana 3 na mema awa na poto o na adopta bango 97 bazali o nazwa bango charge à partir ya kine na sombaka balupango mpona banda kotonga mais boyebi ke nakokende su Kinshasa te chantier nanga ya limité babotola balupango nanga mosusu eza na baproblème nayebi kutu te bamituka na tika na kine nakoki koyeba su te mpo moyen nakende kuna ya te etiaki mwa desordre yango tozozela départ ya kabila na bato na ye tokende Kinshasa sikoyo tozwa bana wana nyonso tu bazala esika mo pour le moment toyedaka bango baplace bazali donc fiche ati lelo aza na maboko na nga baoyo na Facebook na nga botala fiche ya mombaya botuna ye relation nini est ce que nayedaka ye osi nayedaka te akoyebisa bino kutu sikoyo mpe azoluka so akota studio mais nayebisaki eke azela moke parce que banzembo bachrétien komi passivement mpo basombango donc namelaka bangi ngai natika bangi kala ça fait 18 ans naza na kati ya makambo ya nzambe 16 ans naza pasteur ordonné na armée de l'éternel 2 ans oyo nabandaki kosambela lokola frère donc nazosambela ça fait 18 ans ntango ngai nazolobela bakankenza nazolobela basoni kafuta baza bato bateyanga ese boyoki bango bafiotoli soki nazalaki na erreur soni kafuta koloba wana mwana ngam na teya ngam na komisa pasteur na kabie na satana poni bazoloba te poni kankenza azoba te poni kankenza azo négocier parce que bayebi ke naza na raison donc namelaka bangi te natika bangi kala namelaka pe boki te donc ezali molimo ya nzambe mutetinga naloba naza escrote nazobunda contre bas esprits nalobaki ke liwa oyo ezalaki nzambe atala état égarément parce que botala mutu lokola Esther batémoignage azopesa eza lokuta batémoignage wana nyonso to ya lokuta parce que bango bazolinga kobomba likambo oyo ya mabe esalami biloko ya Marie Misambu eza lokola biloko ya Luambo Makiadi kitari ya Luambo Makiadi lere akufaki mutu to abetaki yango akufaki Désiré na mwana oyo bautaki Kinshasa baluka délivrance so baluki délivrance te lokola babotoli biloko wana so bapesi yango na église te molongo ekende molai bible ezoyebisa biso na nombre 55 biloko oyo eza volé biloko oyo euti na kisi soki mokolo nango aza asu te bapesa yango epa basali na nzambe soki basali yango bakozala sauve soki basali yango te liste ozala molai parce que bakosila parce que ezali biloko oyo bazwi yango na nzela mabe ndeko asimbaki soloka eza biloko ya bacontrat d'ailleurs Esther aza clair alobi bazala kokende pembeni na mai atiaka makolo na mai mpo lopele ya mami wata ya sirene elingaka mai voilà yango nalinga nabeta mpe sete place wana moto na nzambe mpo kokende kotika biloko wana na église ndenge bible elobi biso sikoyo église nini église eza ebele te so bakoti ya contact na nga na opesaka o directive parce que toza na deux dossiers na ozela bafunda nga so bafunda nga te baya mpo na prière ya délivrance parce que na kati wana eza na bato mpe Marie Misama ainitie baza wana na kati ya bato bakende Kinshasa eza na bato baza initie fo baya batubela sinon oyindela bango c'est ainsi parle l'Éternel. Voilà, maintenant bandeko bolandi na lingis kona tika elobeli pa mutu na nzambe parce que nyonso oyo mutu na nzambe azolbeza toujours pona ko réveiller biso ko telemisa biso nzambe alobelaka mutu moko po alobela peuple na ye meme baka oyo tozoko lobawa ba pasteur ebele ya solo bazomona pe ba pasi bazana bandimi bazobima sans problème bisika oyo ya solo te omona batondi ebele moziki mais bao baza ko salela nzambe kati na solo
tozomona même pas ke bato bazokende kosoutenir bango. Même Bible ezolobi ke tozana na 7000 ya basali na Nzambe ya solo nano basagenue te devant le Dieu de Baal. Ya solo bazali. Soko oluki na gauche na droite, obeti porte oluki Nzambe akodirige ke ya solo bazali malgré que na 80 eza na frère moko akomela ya mi pasteur tozosepela na mateya mais please bokanga TV po ezodistraire biso frère omoni na yoki TV ezosala te donc tosali bopo na yo. Ok, voilà. Moi ba question mosusu bandeko botunaki po tozokende pe po na temps tozocalculer temps de tozosala à la prochaine occasion na émission tokosala tokotuna suba mituna na bino mais lelo toyoka no mutu na Nzambe parce que alobeli biso sur blocage secret nyonso tout totikeli elobeli comme ça asunga biso mama bena Nzambe tosambelaka bato ebele babenginga Suisse, Paris, Allemagne, partout babenginga pona na nini na système ya nini ya blocage. Alors toza na blocage bato ebele bazolika na blocage na uta koloba eloko ya liboso tozotanga na Jacques 1:27. Jacques 1:27 ezobisa biso. Ok, on continue. Jacques 1:27 kata fondana. Jacques 1:27 ezolobela biso que Jacques 1:27. Jacques 1:27 Zoloba. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se présenter et se préserver des souillures du monde. Religion sans tache devant Dieu, ezali ko visiter les orphelins, ko visiter les opprimés, ko visiter bato bazonyo kama pe ko se préserver na masumu ko se préserver na masumu ezali émission en direct après King. Donc ezali ndengwana. Donc eloko liboso Nzambe oyo to sambelaka, Nzambe oyo to landaka azali Dieu multiplicateur. Bande konanga. Nzambe oyo to sambelaka le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, azali Nzambe multiplicateur ndenge na lobaki. Nzambe apesa isboyebi parabole ba talent, apesa chaque mutu talent. Pe Nzambe le apesa ba talent, azozela obotisa ba talent. Bomoni bien que na mutu apesa ki moko, le azongi ayo okuta botite abotola ki apesa na oyo azana. Donc Nzambe atia na mutu talent. Et puis Nzambe tozo sambela Nzambe multiplicateur. Soko na Matthieu 14 15 à 20 bazo sabiso ke batu bayaki na croisade à Jésus. Bazana biloko oliate Yesu atuni bango bozana nini balobi tozana mapa mibale na misi mitano azwaki oyo bazana ngo a multiplier. Alors ezali kolakisa ke soki oyeli boso ya Nzambe opesaka dîme te opesaka offrande te ovisitaka babola te o soutenaka bato bazana pasi te ozali lokola ba 10 aveugles o bayaki pa Jésus abondela pona bango. L'air abondeli pona bango 9 bakenda libela kaka moko azongaki aye kopesa Nzambe merci. Yesu atuni alobi est-ce que bazalaki 10 te Yesu alobi ba ye ko libabi bazalaki 10 alobi bo ba 9 mususu bakewa kaka moko oyo aye kozonga pesa merci. C'est-à-dire na Congo to na problème moko makasi mama bena biso ba congolais Nzambe apambolaka musala ya mutu na Bible ezoloba oyo nyoso tozo trouver malamu oyo nyonso to liboko no kosimba sala yango pe Nzambe akopa Nzambe apambolaka mosala ya mutu. Omoni na Genèse 3 na Genèse 3 ozomona ezali Genèse 3 mobimba banda na enti na suka Genèse 3 premier jugement ya Nzambe na mutu. Genèse 3 Nzambe azo juger mutu na Adam na Eve na nyoka po basalaki lisumu. Nzambe ayebisi Adam na Genèse 3 Jean ayebisi Adam. L'Éternel, la 14, Genèse 3, 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ta tête, sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière. Je mettrai, ouana le serpent. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et enfantements. Alors il dit à l'homme, Genèse 3, 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé l'arbre au sujet de laquelle je t'avais
donné de l'ordre. Tu mangeras, parce que non, on a bien été. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force et la peine que tu tireras de la nourriture tous les jours de ton jour. C'est-à-dire, Nzambe a maudire ma belle. Alobi muto akolia na motoki na ye. Nzambe azopambola muto akolia na motoki na ye. Oh, biso tolongo Afrique. Tolongo Afrique toye poto toye koluka. Tangu toye koluka, soki okei na home office awa. Otali statistique ya bato apesa ka visa, omona ba Ghanéen, ba Nigérien, ba ekolo nyonso tout so bapesi bango visa, ba luka ka musala basala. So oyena ba Congolais bapesa bango misala, omona Congolais bapesi musala mazolinga ko vivre na chômage. Alinga bonga na chômage, alinga somba ndako na chômage, alinga tambola na Rolls na chômage. Azana na visa. OK, azana mukanda. Nigérien, Camerounais, azokene musala. Azosala 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais Congolais azana musala te, alinga kene na chômage, azola tabilamba cher, alingi voiture cher, on appelle akeko signer à garer Jaguar Libanda. C'est-à-dire que Congolais a un malade. Pena nango wana bakomi kosala ndenge nini bakomi sikoyo kobondela kobenga ba prophète kobenga ba taonda na Kinshasa batindela mo bakisi po babota ba handicapé bana wana na poto bafuta bango mbo ibele bakisengi dozomona ba Congolais bazali awa olia luka musala zo luka musala talingi vie facile azo senga même en Afrique lelo oyo miracle refusé ba handicapé bazo luka babika na bekolo mususu mais pas ba Congolais ba mama na ba papa bakoma ko sambela babota ba handicapé po bafuta bango mbo. C'est-à-dire, balingi ko salate. Zouaneti na monde entier, soko ye na poto a handicapé a poto ba futa bango. Ba handicapé a poto ba bonga parce que handicapé a ko sala gymnastique, handicapé a ko kimambangu, handicapé a ko sala entraîneur, handicapé a ko pesa coup, handicapé a ko sala nyonso nyonso, mais na Congo handicapé ba tindika ke na Brazzaville atindika ba nzete ba betakai. Oh, ba vélo bani. Oh, handicapé dans le monde entier babonga, handicapé à Brazzaville babonga, handicapé à Gabon baza bien, handicapé à Côte d'Ivoire baza bien, ya Brazzaville, ya Kinshasa, ba koma ba useless do ba boaka bango tout. C'est-à-dire que Congo eza na mamami eza makabebele pona komaki yango, pe ba komi ko senga ko bota ba kisim. Alors, tala na Congo mona muto andundu, alobi afuta tikete po ya zandundu, ese ndundu eza défaut. Et bokomona ndundu moko o babengi walo muchenga biso le tozako kola ba ndundu tozako boka soyi na ilamba po moni ndundu nzamba tomboli apese message mais azoya asali aventure na Blaise Manzambi parce que il faut ba Kazarema pain du soir na Congo namba Congo mikili ezali ba site oyo ba demo bazo travailler na kati eza ba site oyo Kabila apese mbongo po ba distraire population azoya a walo muchenga azoke noteya azosenga bato 75 € po ba yoka mateya. Or, Bible soloba, ozwa ki ofele, ofuta ofele, tika batu baya na ndako nzambe ofele. Bana mike ba koma ofuta ba même na concert, musique ya nzambe bana mike ba ofuta 5 €, 10 €. C'est-à-dire bazo sala oyo yeso abetali batu l'église kozwa business kosala na kati ndako nzambe koteka onction. Alors, problème toza nango yango wana. Pe lisusu batu mususu ana semence. Mendenge na lobaki awa azoki no lona ona mabela mabe. Na un pasteur aventurier, na un pasteur démoniaque, na un pasteur, sur total même en Angleterre, surtout dans Manchester, si 10 pasteurs, 8 pasteurs bazali ordonnés na aventure. Ndegone mungala mutache pasteur, ndegone muluba mutache pasteur, mususu mitombuka na ye, ndebe église bat bazoke. Alors, batande mwana ata opsu mbongo nyoso tu eza na compte ya Angleterre, mbongo nyoso tu eza na compte européen, au pesi Europa mamate. Pourquoi? Soki toke na Malachi 3. Donc na Malachi 3 parce que bato belé bazo benanga pasteur tozo pas momate pasteur bozo pas momate po boza miyimi bozo pas momate po boto saka liloba nzambe te bozo pas momate po boto saka nzambe te bozo pas momate po boyebi makambo nzambe te bozo pas momate po nzambe azwaka part na mbongo na bino te e babola bazo lela yango na moni ke bozo pas momate. Alors na Malachi 3 Malachi 3 Voilà, voilà Nzamba zoluka verset bandeko.
eza vraiment pasi pe eza mawa parce que eza enseignement mobile mais nzambe akotika biso te aza toujours kocontinue na biso kata fama okolimisa biso moke na tournage tozosala Malachie 3 Malachie 3 Malachie 3 7 à 12 Malachie 3 7 à 12 le Biboye depuis longtemps vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et vous dites, en quoi nous allons te revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par les malédictions et vous me trompez. La nation tout entière. Alors vous êtes frappés par quoi? Malédiction. Pourquoi? Parce que vous ne payez pas vos dîmes. Parce que les lois, ils ont un pasteur à l'Okuta. Parce que Sabino, coupé sa dîme, ils ont un mabé. Si on paye sa dîme, Ndekonanga, ils ont pour esprit à maman et régner dans le monde. Si on paye sa dîme, cela ne veut pas que vous côté à l'eau. On paye sa dîme, on paye sa dîme, ils ont pour na bien na yo, pour na bon na yo. Maman nazali esprit o régner dans le monde. Oyo gay asile à quelque chose mongo. Mbongo wana parce que au moins il est tous en église ndumba azana toi opesa dîme na ndokia na toi opesa dîme na mutunyo surtout assassin azana mbongo azana toi opesa mbongo na lepre azana toi opesa mbongo na soki mbongo na man ezaki na lepre e bon mbongo ndumba ezana ni ezana esprit ya ndumba e bon mbongo ya mtu auti oboma ezana esprit ya ni ya koboma e bon mbongo ya ndoki alors yo yango moni bato baliaka ba mbongo ba mbengi ba pasteur ale mbongo mutande wana po aza wente e côté les problèmes na ndako na ye ndenge moko pe bato tout bapesaka mbongo te na église maman na sataka na bango siko toke na 10 alobi boy na 10 alobi dans les dîmes et les offrandes vous êtes frappés par la malédiction apportez à la maison des trésors toutes les dîmes afin qu'il y ait des nourritures dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées et vous verrez si j'ouvrirai pour vous les écluses du ciel. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, na 11 alobi pour vous, je menancerai celui qui dévore. Yes. Pour vous, je vais menancer celui qui dévore. Donc pour Nabino Mouto Azopesa, Bible est claire à menacer ou à dévorer. Voilà les lots batubélé ba un problème pour nanini pour ba pesa la dignité, pour ba pesa confronter, pour ba idara ba bolate. Ou pour ba pesa mbongo nesika mabe voilà problème ba komi na mwa mina mutu na nzambe ba musu ba koloba ke nga na sala rate dimi yango siko na opesa ni pona za ne loko te na kopesa ndenge nini mais soki pe na mitu ni su mutu na bato na tomba ba ke na ne loko opesa te mais bato na siko ba vivre ka pe ndenge nini na ibandeli na loba ke mutu nyoso tu ana ne loko moko nzambe apesi mutu tala mutu apesi mutu revenir zani. Mais na yo abato so baloba ko nga kutu na sala kate me bazo pesa ngai mbongo abana bazo pesa ngani mais revenir zani tout ce que tu gagnes Irland revenu bota ngo bien le bafuta ka bino moza Irland revenu c'est-à-dire eza revenu na yo alors na kati ya revenu na yo il faut longola un dixième mo pesa na un pasteur ou aza ouin eza le la terre fertile à part wana Matthieu nani Jacques 1:27 zoba la bonne nouvelle c'est aller aider les orphelins na opprimés. Ce qu'on aider les orphelins na opprimés te, mbongo na yo ba bola ba zo ngote, o ko la frapper dans malédiction. Parce que eza na Bible ba lobi eza na batu bolim sa to na live batu azo benge belé ba mso bazo continuer ko insister. Alors eza na batu mususu na Yesu bakota la Yesu. Babi ozaki malade. Biso to yé, to za ba miracle pour na yo. Eza na Matthieu 7:31 tina suka kuna. Yesu otuna bango nazali na hôpital nazali kobela bozali te nazangaki elamba boyaki te c'est-à-dire bango batuni er nini biso mato monaki ozobela Yesu alobi na ntango nyonso kosala yango mpona bato yango omoni neti nga mama oyo aza na hôpital kuna tozotinda misolo c'est pas parce que toza nango ebele c'est parce que toboyi Yesu aloba
maman Marie Misambo azaki na hôpital boyoka ki yango botinda ite pona nini parce que lelo ezaki na bato bazako finganga sikoy komi na ngonga ko seme pona maman wana bo sala ba vidéo bo lakisa ndenge bozo aider maman wana ça va bien voilà mutu na nzambe to za parce que Lévitique 21:8 ezoba un sacrificateur est un oint. Vous devez respecter les sacrificateurs parce que c'est un oint, huile d'olive, huile d'onction et ça na mutu na. Et puis keba na mutu azotelemela baptême d'eau, baptême d'immersion, keba na mutu azotelemela nani le sang de Jésus parce que nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est sombi ba châtiment na biso. So mutu aboyi maskila Yesu aza démoniaque kolanda ete bebana. Ou peut-être aza ignorant et bon ndengwana. Mais là mutu na nzambe soki bato bazopesa dîme na bango azotambola ne na désordre azotambola ngobanga nzambe te akopambola mape kaka. Non, oui. Mutu soki azopesa dîme na ye ezali po protéger biloko na ye. Mais tant mutu azopesa dîme, si ka mutu azopesa dîme yo faut sali. Faut te sa malamu. Faut yemse vérité olobi ndeko Paul a côté à Cornet azaki général d'armée. Ati sa malamu. Le lot ont un problème ba pasteur rebelle bazo banga côté à sa malamu solo parce que azo banga batwa ki man église. Netina na opréféré na tika la ngamu ko menate la vérité parce que nzambe a retourna rabiso ba kambu na mutu amoko na moko. Donc bino bozali bato boza ko représenter bato na pour jugement tant que ya boko sam sa mami koleka on peut ça compte on dit ya peuple nyonso boza ko numéro maman Marie ko tambu sa bango. Donc bandeko na ngai bino mo boyoki mais na kozongela mutuna moko pa na message na tanda zo ko luba wana ayuti ko lobelo ko moko lito nange fungwa mais le miracle est refusé. Nazo za maman Marie siko. Allô, maman Boni. Allô? Eza maman eza yo maman Marie Misambo. Na hôpital bazo senga combien? Tikali combien? Il faut foutre combien maman kuna na hôpital? Na hôpital il faut foutre combien? Ezo sanga combien pona tindi batu kuna ba otikelo mbongo? Allô maman? Allô? Na hôpital basengi combien mbongo boni ezo bazo senga kuna maman? Ozanga mutu aza pembeni no wana pesanga mutu azo kengelo mama pesanga mutu akenge kengela. Azo kabine. Je ma phone wana. Allô maman? Allô? Ouais, mutu nini bosane pembeni wana hôpital o azo kengela yo? Ah? Allô? Allô? Boy, boza eza nani ozande ko ya mama? Ngana za pasteur nazo benga na Angleterre na tindi batu kuna baya kotika na ina yeba ezo sanga combien poto aider mama ndenga za na hôpital ndenge bana basundoli baboyi ko supporter. Wana nani eza noko obi eza tata mwasi obi nani kombono nani poto yeba mutu azo omono wana? Ok. Noko kombono nani po batu bamona yo wana? Kombo eza nani? Pardon? Ok. Ba journaliste mi balé bazo komono wana de la part ya pasteur Salomon ya Angleterre hein? Merci. Bon moni nazui hôpital hein? Maman Marie Misambo na noko na ye o batu bamona na TV pe équipe nanga bazo kitakuna pona ko assister bango. Donc ba ko sabinote ba famille basundoli bana ne basundoli ba bengani yango na senga na bato baza ko finganga ole ba finganga to aider maman oyo za malamu.
Ok. To aider na linga pena zonga na tanto zonga na procédure na matin ningo to pesa biso messager na procédure biso to za ba chrétien. Soki mutu azando ki réellement oui ki mutu azando ki na nde to za ba chrétien. Procédure nto ko sala. Est-ce que mutu na pas cause na posa salité to ko sauver mutu wana te? Ouais, mutu azando ki faut ba bonde la pona ye mais faut soutenir ye ko pesa mbongo ko pesa nyo surtout parce que soki bino bo. Na zone en général. Bien sûr et puis ma solo ya Marie mais s'il vous plaît muta benga nga souté. Na obeta ngo souté to aider maman na ndenge na biso to lobela ngo pe souté sili. Alors maman bena na Lévitique 25:14 balobi soki ozoteka pe ozo ko tekela ndeko na yo ko yiba ete. Mais lelo okene na église au mona bato bakenda ngwanzu bakenda wapi na église eloko asombaki 30 € ayo koteka ngo 300 €. Azo yiba ndeko na chrétien. Pe lisusu na mukanda na Nzambe Lévitique 27:31 lobi soki ozalaki na mbongo ya dîme okokaki kopesa te outiliser yango faut kobakisa 1/5 likolo kopesa ngo na mosala na Nzambe. C'est-à-dire bato nyonso tu baleli na blocage na makambo ezosambila te tala ordonnance na pesi bino yango oyo bozoseme place ya bien te babola bazwaka part na mbongo na bino te bamama neti bamama Marie Sam terrain malamu kolona yango oyo kobenga nga te na kopesa numéro ya noko oleki mbambo kobengi luka babola pe luka mosali na Nzambe ya solo oyo azali loin pour mbongo wana le europesa abondela Nzamba fongolela lola. Voilà message na zaki na ngone lwango. Na ko sepela so meka biso ko sunga biso po bande ko biso akoro benga pa lobi nongai na e banyongole kinga ebele nini na ko sala procédure na ko sala na pena ba moyen ebele te na peut-être na sala 2 ans ina na futa te mena lingi na futa na sala nini so ko pesa. To komi na kota suka soko za na nyongwa Nzambe ebele ozana mbongo ebele te osala ndeni olobi nolobi no nga par exemple na nyongwa Nzambe ya mbongo ebele mais na mbongo ebele te na reçoit parfois 200 € ou bien 100 €, na obi 100 € angoyo oluki mosali na Nzambe solo kaka ngate soki Nzambe tindio pa na malamu soki Nzambe tindio place yo mosali na Nzambe solo obengi obi pasteur na nyongwa Nzambe ebele mais na mbongo ebele kopesa te tala 100 € na ngango bondela nga Nzambe alimbisa nga pona masumu nyonso tu mutu na Nzambe wana kobonda ofungolelo lola mais obanda sikoyo kopesa ka dim na yo pa mutu na Nzambe wana donc moni makamto za nango yango donc to comme ko vraiment na suka eloko makasi ali yango wana pe na koleka kobondela pona bato bazana ba problème handicapé na monde entier babonga handicapé à Brazzaville babonga handicapé à Gabon baza bien handicapé à Côte d'Ivoire baza bien ya Brazzaville ya Kinshasa ba koma ba useless do ba boaka bango tout c'est-à-dire que Congo eza na mamami eza makabebele pona komaki yango pe ba komi ko senga kobota ba kisem ba kisim alors tala na Congo mona muto andundu alobi afuta tikete po ya zandundu ese ndundu eza défaut et bokomona ndundu moko o babengi walo muchenga biso le toza kokola ba ndundu toza koboka soyi na ilamba po moni ndundu Nzamba tomboli apesa message mais azoya asali aventure na Blaise Manzambi parce que il faut ba Kazarema pain du soir na Congo namba Congo mikili ezali ba site oyo ba demo bazo travailler na kati eza ba site oyo Kabila pesi mbongo po ba distraire population azoya awalo muchenga azoke noteya azosenga bato 75 € po ba yoka mateya. Or Bible soloba ozwa ki ofele ofuta ofele tika bato ba na ndako Nzambe ofele bana mike ba koma ofuta ba même na concert musique ya Nzambe bana mike ba ofuta 5 € 10 €, c'est-à-dire bazo sala oyo Yesu abetali bato l'église kozwa business kosala na kati ndako Nzambe koteka onction. Alors problème toza nango yango wana pe lisusu bato mususu ana semence mais ndenge na lobaki awa azokinolo na ona mabela mabe na un pasteur aventurier, na un pasteur démoniaque, na un pasteur, sur total même en Angleterre, surtout dans Manchester, si 10 pasteurs, 8 pasteurs bazali ordonnés na aventure. Ndekone mungala mutache pasteur, ndekone muluba mutache pasteur, mususu mitombuka na ye, ndebe église batu bazoke. Alors, batu ndengwana ata opsi mbongo nyoso tu eza na compte ya Angleterre, mbongo nyoso tu eza na compte européen, opesi okopa mamate. Pourquoi? Soki toke na Malachi 3. Donc na Malachi 3 parce que bato ebele bazo benanga pasteur tozo pa momate pasteur bozo pa momate po boza miyimi bozo pa momate po boto saka liloba Nzambe te bozo pa momate po boto saka Nzambe te bozo pa momate po boyebi makambo Nzambe te bozo pa momate po Nzambe azwaka part na mbongo na bino te e babola bazo lela yango na moni ke bozo pa momate. Alors na Malachi 3 Malachi 3 Voilà, voilà Nzamba zoluka verset bandeko.
eza vraiment pasi pe eza mawa parce que eza enseignement moko mais nzambe akotika biso te aza toujours kocontinue na biso kata fona okolimisa biso moke na tournage tozosala Malachie 3 Malachie 3 yango nazwi yango Malachie 3 7 à 12 Malachie 3 7 à 12 elobi boye depuis longtemps vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et vous dites, en quoi nous allons te revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par les malédictions et vous me trompez. La nation tout entière. Alors vous êtes frappés par quoi? Malédiction. Pourquoi? Parce que vous ne payez pas vos dîmes. Parce que les lois, ils ont un pasteur à l'Okuta, parce que Sabino, couper sa dîme, ils ont un mabé. Si on paye sa dîme, Ndekonanga, ils ont pour esprit à maman et régner dans le monde. Si on paye sa dîme, cela ne veut pas que vous côté l'eau. On paye sa dîme, on paye sa dîme, ils ont pour na bien na yo, pour na mbongo na yo. Maman nazali esprit o régner à l'école en bon. Oyo gay asile à kenoko so mbongo, mbongo wana parce que au moins il est tous en église. Ndumba azana droit opesa dîme na ye. Ndokia na droit opesa dîme na ye. Mutunyo surtout assassin azana mbongo azana droit opesa mbongo na ye. Lepre azana droit opesa mbongo na ye. Soki mbongo na man ezaki na lepre. E bon mbongo ndumba ezana ni. Ezana esprit ya kindumba. E bon mbongo ya mutu auti oboma. Ezana esprit ya ni. Ya koboma. E bon mbongo ndoki. Alors yango moni bateau baliaka ba mbongo ba mbengi ba pasteur. Ale mbongo mutu ndenge wana po aza wente e côté les problèmes na ndako na ye. Be ndenge moko pe bato tout bapesaka mbongo te na église maman na sataka na bango siko toke na 10 alobi boy na 10 alobi dans les dîmes et les offrandes vous êtes frappés par la malédiction, apportez à la maison des trésors toutes les dîmes afin qu'il y ait des nourritures dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si j'ouvrirai pour vous les écluses du ciel. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, na 11 alobi pour vous, je menacerai celui qui dévore. Yes. Pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Donc pour Nabino Mouto Azopesa, Bible les a clair à menacer oyo à dévorer. Voilà les lots batubélé ba un problème pour nanini pour ba pesa la dimité, pour ba pesa offrande, pour ba idara ba bolate. Ou pour ba pesa mbongo nesika mabe. Voilà problème ba komi na mwango. Mina mutu na nzambe ba musuba koloba ke nga na sala rate dimi yango siko na opesa ni po na za ne loko te na kopesa ndenge nini. Et so pe na mitu ni su mutu na bato na tomba ba ke na ne loko opesa te mais bato na siko ba vivre ka pe ndenge nini. Na ibandeli na loba ke mutu nyonso tu ala ne loko moko. Nzambe apesi mutu tala mutu apesi mutu revenir zani. Mais na yo abatusu baloba ko nga kutu na sala rate mais bazo pesa ngai mbongo bana bazo pesa ngani mais revenir zani tout ce que tu gagnes. Irland revenu bota ngo bien le bafuta kamino moza Irland revenu c'est-à-dire eza revenu na yo. Alors na kati ya revenu na yo il faut longola un dixième opesa na un pasteur ou aza ouin eza le la terre fertile. À part wana Matthieu nani Jacques 1:27 zoba la bonne nouvelle c'est aller aider les orphelins na opprimés. So ko ko aider ba orphelins na opprimés te mbongo na yo ba bola ba so ngote o ko la frapper na malédiction parce que eza na Bible balobi ete eza na batu bolimisa to na live batu azo benge belé ba msuba zo continuer ko insister. Alors eza na batu mususu na Yesu bakota la Yesu babi ozaki malade biso to ye to za ba miracle pona yo eza na Matthieu 7:31 tina suka kuna Yesu otuna bango to za hôpital nazali kobela bozaki te nazangaki lamba boyaki te c'est-à-dire bango batuni er nini biso mato mona ki ozobela Yesu abi na tango nyonso bosala ngo mpona bato yango omoni neti nga mama oyo aza na hôpital kuna tozotinda misolo c'est pas parce que toza nango ebele c'est parce que toboyi Yesu aloba
Maman Marie Misambo azaki na hôpital boyoka ki yango botinda ite pona nini parce que lelo ezaki na bato bazako finganga sikoyo komi na ngonga ko seme pona mama wana bosala ba vidéo bolakisa ndenge bozo aider mama wana ezala bien. Voilà mutu na Nzambe to za parce que Lévitique 21:8 ezoba un sacrificateur est un oint. Vous devez respecter les sacrificateurs parce que c'est un oint, huile d'olive, huile d'onction et ça na mutu na. Et puis keba na mutu azotelemela baptême d'eau, baptême d'immersion. Le sang de Jésus parce que nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est son châtiment na biso. So mutabo yi maskila Yesu aza démoniaque kolanda ete bebana. Ou peut-être aza Shalom peuple de Dieu ba ndeko nyonso o bozali kolanda biso na tranche na biso tolobela kabino de temps en temps Sentinelle TV 1 toza na site et puis toza pe na YouTube oyo kolanda ba émission na biso culturelle éducative politique, économique, nous sommes toujours pour édifier bino. Alors, la présentation, vous avez Maman Bena, na plateau, na biso, toujours na invité na biso auto yambakaye de temps en temps le messager Proverbe 30:30. Bonjour les messagers. Bonjour, Moté na batwazo na Solanda. OK. To remercier bandeko nyonso oyo boza kobenga biso pour na ko tuna mituna na bino ba question partout en tout cas. Nzambe vraiment akanisela bino na souci boza nango na motema po eke moi ba question na bino boza kotuna mutu na Nzambe akoka koyanola bino. Alors nga naza seulement simple représentatrice o naza koya liboso na bino pona kotuna mituna oyo bino boza kotuna mutu na Nzambe akoka ko répondre biso. Alors la présentation naza koloba bozana Mama Bena oyo bolandaka nga de temps en temps. Alors tokende vraiment musikate tokoya liboso na mutu na Nzambe na ba question le messager Proverbe 30:30 toyebi ke mokili mobimba biso toza pembeni na tozomona nde makambo partout par-ci par-là bao bazo benga e bao baza ko remercier Nzambe bao baza ko finga baza donc tozomona makambo oyo donc nanu donc na ebite ndenge na kokoloba mais Nzambe azwaka lokumu na nyonso tu wana. Alors les messagers na nyonso toza kolanda mokili mobimba bazo benga message na yo et bouger monde des ténèbres est touché ba oya Nzambe bazo pambolama. Alors na yebite mokili ningani mboke ningani na ba message oyo yozo ya nango na yebite so ko kolebela biso nini na place wana. Bon, moi je crois que Nzambe amalam Nzambe toujours akitaka avisitaka peuple naye pour sauver peuple. Banda na Abraham okiti na ba Lot okiti na ba banani ba sali na yenyo sotuana ba Noé omona ka Nzambe alukaka ko sauver mutu. Et Nzambe a sauver mutu à travers mutu. O ba bengaka messager Nzambe abimaka na ba messager naye aye ayebisi bango likambo po bato bazala sauver. Na kati ya likambo na lobaki bien makambo yo ezalaki kaka Nzambe alingaki alobela église ya Congo tala niveau également église ya Congo o comprendre que ba congolais baza ba idolâtre ba congolais ba pesa Nzambe mu Congo ba congolais ba yebi ko sala différence te na wapi Satan na wapi Nzambe. Donc ezana bato balobi ba sambela kamena ba yoka mungongo Nzambe te ezana bato balobi ba sambela me ba ko soutenir ba démoniaque. Donc ezana ngonga o mutu aluka ko revoir foi na quoi. Donc bande no bozolanda ndenge message azoloba en passant na bosanité bande konyoso bozolanda biso famille Songo famille Mubiala ndeko na biso Lobobo na Paris bande konyoso Afrique wapi bozolanda émission pe bo contact na biso ben Lobobo apesa nga message que Lise Manzambi ba abotana Blaise pa abotana na Mido Pablito eza liste eza mwasi ya Blaise Manzambi ya liboso oyo azaki oyo ba mwana ba makufa na Italie. Alors nazo rectifier pour ngai eza ben Lobobo mutabenga ki apesa ki information. Donc yeutaki pa na ngate parce qu'il faut faire trop attention. Eza na ba message mususu oyo nga na lobi. Eza na ba mususu bato batindi nga na lobi ezo engager mutu wana. Et puis na message Nzambe. Eza na ba message mususu Nzambe mutatindi nga. Donc faut faire trop attention. Nyonso na lobaka même la Bible eza en place mususu Paul azoba ici c'est moi qui dis. Ici c'est le Saint-Esprit. Donc il faut faire trop attention. Message à Lise ezali ben Lobobo mutapesa ki donc azaki na moere
bato mosusu babengaki na babi eza bongo te eza bodo ben lobo alobi masolo eza bongo mais eza mwasi wana te. Ok nga mpe nalandaki na oka nde bato bazobenga mais Lise aza Jezabel aza misala mabe. Ok bandeko na ngai yango wana tozoya toujours epa na bino bamessage oyo nzambe azoluka toujours korevolutionne biso église na ye eza very down nzambe aza koluka vraiment atelemisa arestaurer église na ye. Maintenant le messager toyebi mokili mombo bazokolanda makambo oyo ezokobima ebimi lisusu kala te bandeko balandi na bamédia partout balobi mama ya ndeko na biso mwasi oyo auti kokufa Marie bauti kobengana ye famille ebengani ye bana babengani ye mama komi mitelengano ake kose retrouver na hôpital ebele bazobenga messager oyoki yango te intervenir sunga na place wana okoki koloba nini po peuple na zambe balanda parce que c'est tout un enseignement. Bon na uta koloba ngo Ephésiens 6:2 lobi enfants honorez vos pères et vos mères, c'est une loi avec promesse c'est à vivre longtemps. Une longue vie. Alors ceux qui vont déjà bana bakomi kosundola maman na bango parce que na tiko mona na Bible était ceux qui mona maman zandoki papa zandoki obenga na ye. Or nyonso tu wana eza baza mité ya mabe ba na lobaki on ebandeke ba bimisaki maman na bango ndoki po ba te la serre na bango ba protéger ba yebi makambo na kati na bo bandoki bazebele. Tala kutu colonel oyo aza lieutenant colonel o Esther na pesi nzambe merci bato batindeli nga ba message auto sala message alobi nini alobi ke azaki misamo azako kende beaucoup plus na ba mère kotia makolo na mai azobosanaka azopesa biso information ke ba sirène bakenda kotia lopele na mai azakolinga pembeni na mai c'est-à-dire aconfirmer masolo na biso mpe lisusu Patrick oyo apede apesa information ke ye Esther akataki l'air emisamo akufi akati basuki na manzaka. Faut pas les capables expliquer bato azwaki manzaka asala ideni pona mama natindaki équipe nanga ba ke nomona na benga ipe papa ki sa Molière tisko na répondre ngate aza mama na biso yango na senga ki bato bazali kofinga ngonga ngoto la sa mama na bolingo olebo finga nga mutu na mutu bando tinda mbongo pona mama na azala na kimia yuza malamu mama na za na kimia OK malamu zela na benga numéro ya mama parce que na tout na sodi bato nanga se bakomi kuna 00243 90 52 36 9 3 3 numéro maman misa ouais numéro maman misa yango na mekana ota soki aboyamba vraiment bandeko makambo yo nzambe azoluka toujours pour restaurer l'église nae eza occupé kolobela église nae eza occupé to zonga lisusu to benga avant émission c'est là to loka to zonga to yeba parce que normalement ngande na sara makambo na ngaso na zo pesa na droite gauche e barate ba filmer le moko te me bato ba kuta nae oyo nzamba pe check na motema na ngango na tie merci pe na bato nyonso bazo benga nga oyo baza ko soutenir musala o. Maintenant messager to lipe to yeba. Bon, on dirait aza occupé to zongela lisusu ouais. Maintenant kosunga wana tango zo sunga messager biso pe to fan pembeni na to yebi ba charge eza ebele makambo eza ebele tango zo sala ngo po ko za nango ebele ou oza nango ndenge nini ou po bato ba mona yo ou po ndenge nini ou c'est une enseignement c'est tout un enseignement oyo lingi kwa parce que tout ba chrétien to za obeta tolo to ba chrétien to za boy mais qui chrétien o toza ko beta tolo tozo mona na si l'éternel na kati wana ezana bato pe Marie misama a initier bazawana na kati ya bato bakende Kinshasa ezana bato baza initier faut ba ya bato bela sinon héroïne de la bango c'est ainsi parle l'Éternel. Voilà, maintenant bandeko bolandi na lingis kona tika elobeli pa mutu na Nzambe parce que nyonso oyo mutu na Nzambe azolbeza toujours pona ko réveiller biso ko telemisa biso Nzambe alobelaka mutu moko po alobela peuple na ye même baka oyo tozoko loba ba pasteur belé ya solo bazomona pe ba pasi bazana bandimi bazobima sans problème bisika oyo ya solo te omona batondi ebele moziki mais ba o baza ko saela Nzambe kati na solo tout le monde a même pas que bato bazo qui ne soutenir bango même bible zo le bébé que tozana on a 7000 ya basai na Nzambe ya solo nano basa genuité devant le Dieu de Baal ya solo bazali soko luki na gauche na droite au beti porte au luki Nzambe a ko diriger que ya solo bazali malgré que na katona bazana na frère moko akomela mi pastor tozo sepela na matin mais please bokanga TV pour zo distribuer frère moni na yoki
TV Zosalate. Donc tout ça, il faut pour Ok, voilà. Moi, ma question, je suis pour tout qui ne peut pas attendre, tout calculer, tout ça à la prochaine occasion, à émission, tout ça là, tout na suba mituna na bino, mais les autres canon mutuna Zambé parce qu'il y a le bel sur blocage secret, nyo surtout tout ce qui est lié et le bel comme ça à Sungabiso. Maman Bena, Nzambe to sambela kabato bele ba beninga, Suisse, Paris, Allemagne, partout ba beninga. Pona na système ya nini ya blocage. Alors toza na blocage ba te belé bazolika na blocage na uta koloba eloko liboso tozo tanga na Jacques 1:27. Jacques 1:27 ezo biso. OK, donc on continue Jacques 1:27 kata fondana. Jacques 1:27 ezo bela biso que Jacques 1:27 Jacques 1:27 Zoloba, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se présenter et se préserver des souillures du monde. Religion sans tache devant Dieu, ezali qu'on visiter les orphelins, qu'on visiter les opprimés, qu'on visiter bateau bazonyo kama pe ko se préserver na masumu ko se préserver na masumu ezali émission en direct après King News donc ezali ndengwana donc eloko liboso nzambe oyo to sambelaka nzambe oyo to landaka azali Dieu multiplicateur bande konanga nzambe oyo to sambelaka le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac azali nzambe multiplicateur ndenge na lobaki Nzambe apesa isboyebi parabola ba talent apesa chaque mutu talent pe nzambe le apesa ba talent azozela obotisa ba talent bomoni bien que na mutu apesa ki moko le razongi ayo okuta botite abotola ki apesi na oyo azana donc nzambe atia na mutu talent et puis nzambe tozo sambela za nzambe multiplicateur soko na Matthieu 14 15 à 20 bazo sabiso ke batu bayaki na croisade à Jésus bazana biloko oliate yesu atuni bango bozana nini balobi tozana mapa mibale na misi mitano azwaki oyo bazana ngo a multiplier alors ezali kolakisa ke soki oye liboso ya nzambe opesaka dîme te opesaka offrande te ovisitaka babola te osoutenaka bato bazana pasi te ozali lokola ba 10 aveugles oyo bayaki pa Jésus abondela mpona bango l'air abondeli pona bango 9 bakenda libela kaka moko azongaki aye kopesa nzambe merci yesu atuni alobi est-ce que bazalaki 10 te yesu alobi ba ye koli babi bazalaki 10 alobi bon ba 9 mususu bakewa pi kaka moko oyo aye kozonga pesa merci c'est-à-dire na Congo to na problème moko makasi mama bena biso ba congolais nzambe apambolaka musala ya mutu na bible ezoloba oyo nyoso tozo trouver malamu oyo nyonso to liboko no ekosimba sala yango mpe nzambe akopa nzambe apambolaka mosala ya mutu omoni na Genèse 3 na Genèse 3 ozomona ezali Genèse 3 mobimba banda na enti na suka Genèse 3 premier jugement ya nzambe na mutu Genèse 3 nzambe azo juge mutu na Adam na Eve na nyoka po basalaki lisumu nzambe ayebisi Adam na Genèse 3 Jean ayebisi Adam l'Éternel, la 14, Genèse 3, 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ta tête, sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière. Je mettrai un serpent. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et enfantements. Alors il dit à l'homme, Genèse 3, 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé l'arbre au sujet de laquelle je t'avais donné de l'ordre, tu mangeras, parce que on a bien été, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est ta force et la peine que tu tireras de la nourriture tous les jours de ton jour. C'est-à-dire, Nzambe a maudire ma belé.
alobi mutu akolia na motoki na ye nzambe azopambola mutu akolia na motoki na ye. Or biso tolongo Afrique tolongo Afrique toye poto toye koluka tangu toye koluka soki okei na home office awa otali statistique ya bato bapesaka visa omona ba Ghanéen ba Nigérien ba ekolo nyonso tout so bapesi bango visa balukaka musala basala soko yena ba Congolais bapesa bango misala omona Congolais bapesi musala mais azolinga ko vivre na chômage alinga bonga na chômage alinga somba ndako na chômage alinga tambola na Rolls na chômage dans un visa OK azana mukanda Nigérien Camerounais azokene musala azosala 2 heures 3 heures 4 heures mais Congolais azana musala te alinga kene na chômage azolata bilamba cher alingi voiture cher omona pe akeko signer à garer Jaguar Libanda c'est-à-dire que Congolais a na malade pe na ndango wana bakomi kosala ndenge nini bakomi sikoyo kobondela kobenga ba prophète kobenga ba taonda na Kinshasa batindela mo bakisi po babota ba handicapé bana wana na poto bafuta ba mbongo ebele bagizengi dozomona ba Congolais bazali awa olia luka musala zo luka musala ta lingi vie facile azo senga même en Afrique lelo oyo miracle refusé ba handicapé bazo luka babika na bekolo mususu mais pas ba Congolais ba maman na ba papa bakoma ko sambela babota ba handicapé po bafuta ba mbongo c'est-à-dire balingi ko sala te Zouane tina monde entier soko ye na poto ba handicapé a poto bafutaka bango ba handicapé a poto babonga parce que handicapé a ko sala gymnastique handicapé a ko kima mbangu handicapé a ko sala entraîneur handicapé a ko pesa coup handicapé a ko sala nyonso mais na Congo handicapé batindika ke na Brazzaville atindika ba nzete ba betakai ba velo bani ngale na kina ndako na bango na kota na chambre na bango te na tinda pe bana na nga ba kota na chambre na bango te bango balongo na église te po pasteur ayibi balongo na église te po pasteur sale kobo balongo na église te po pasteur sengi mbongo balongo na église po bana na bango bayaki basakana na chambre ya bana pasteur alors moi na pasteur ya mobala ya mukolo alobi no bokokota na chambre na ngate bono sakana na chambre na bino bana bango balongo na église omoni ke baza bato bayebi nzambe te bakoluka ba problème. Alors na masolo nzambe de to kene mutu akolongwa église kaka soki pasteur aza sataniste prouvé azo sataniste anyame mabino na lifelo soki pasteur aza muyibi soki pasteur aza na doctrine na mabe mais soki pasteur aza mosali na nzambe message tout yo to nini bokolongwa église te fo bokende botuna ye pourquoi likambo ne salami. Alors ngai na message nanga na mona bato ebele kolongwa église akufela mutu to aider ye to kundi to etuna bakiti na ngebunga alongo église nzoka bato ebele balongwaka parce que ce n'est boye balé Jean-Baptiste abandaki église bato mingi bayaki zaki ba saducéen na ba pharisiens na ba pharisiens bayaka na kindoki ba meka soko za ndoki lokola bango bosangani boloka ba so ba moni molimo wa nzambe makasi na kati na yo balongwe bana na nzambe balongwa église te bana na nzambe batutanaka après bazonga soki za église a solo ngai na lobby na classe to yekolaki enfant prodige omoni enfant prodige mutuana le mwana na bungi ayambaki asalelaki fete tanga zongi ngai mutu nyo surtout aya na église o alongwa et surtout que na iba mbongo te na boma ndako na ete na bebisa famille na ete na sala e mabete peut-être à tout anaki poli susu pe ba pasteur nyo surtout à Manchester parce que na Manchester si 10 pasteurs 8 ba bandoki ba koma ko landela bandimi na bandako so sambele pa nanga ba so ko kende te ko talisa mutola mabe yo futa tike na ndenge na oya poto comment mutu a weso ko yate alors mutu nyo surtout a monique peut-être azaki mal intentionné peut-être a comprenaki message te alongwaki na koyamba ye na maboko polele na kotuna ta likambo te to koyamba to kosala fête parce que aza mwana nzambe bazonga l'église ngana na problème na bango. OK bozwi message mutu na nzambe aza maboko polele fi boyoki ndeni na lobby ba condition nini oko kolongwa na église oko kolongwa ka boité mutu ayebi nzambe akoluka fo atoni ko bondela pe eza très important mutu na mususu le messager bande ko bele ba bengi ba mususu ba onga na yoki tango chaki na speaker na speaker na phone bazo finga bi ozali escroc oza escroc omela kadiamba oza magicien oza boye na ebite na place wana okoko yebisa batoni ba muso babengo prophète mix tout kombo mi bazo benga o eza prophète mais ngane na ebelio na ebi ko za prophète ozali oza na ministère ya un évangéliste mais na kati na o ba don ezosala so okoko répondre pe
bandeko wana nini et puis bamosusu mpe babengaki okumisaka fiche ya mombaya na bana ya mopero osundola bango tututu ana tokosepela yo moko oloba parce que ozali omoni vie ya un oyo tolobaka moto oyo nzambe atomboli vie na ye ezaka so ya kobomba te oyo mokili babaka oyo aza star aza boye motu nyonso aza un peu élevé vie na ye ezalaka ya poasa ya polele ya kobomba ezalaka te soko okoki koyebisa mpe bandeko wana toyoka yango mpa na yo moko oleke toyokaka oyo osundola baloba obetaka tolo mpona bafisha mais lelo oyo osundola baloba ekutoka ya poto aye te soko okosunga biso. Bon, nalingi koépargne fiche ya mombaya parce que aza mwana moko oyo banda nazwa ye ti lelo toza na contact na ye ficha nakindeki na kini nazwa ye ayebisaki nga bi papa nazotanga nakomi na 3e nasisa gradué na nga awa mais futelanga minerval donc ti lelo nga na koloba te parce que nazala na système te ke so napesi na gauche na droite yeba ficha tozala toujours na contact na ye oyebi ke tozali na contact na ye oyo emonanaka topesaka mpe lelo azwi fiancé ye moko moto aboyaki koya poto bana mopero natikaki mpo na nini parce que mopero bayaki na deux problèmes bana na pasteur moko azalaka na Manchester baprodisaki ye amelaki banzembo mopero aza koya Manchester na makolo mpo aya kozwa batitre ya mbongo na ye oyo pasteur wana abimisa baalbum na ye awa batémoignage ne bana mopero bazwaki mbongo te siko famille ya mopero bapesaki nga bapapier wana naya koporte pasteur wana plainte omoni pasteur wana azalaka na Manchester soki le basalaki kope na bango na mopero nga nalaki te soki nga nalobi natia likambo wana na mesa nakobima su nalukaka baproblème yango namonaki nakata relation malamu bapota na bango nde bapesalaki biloko mpo nga nakota na likambo te mais nayebisaki pasteur wana aluka korésoudre problème na ye na bana ya mopero apart wana bana mopero ekomaki na baneve na ye na banoko na ye na baleki na ya batata minene bazolinga nazwa bango na charge donc yango namonaki ba problématique natikaki mais apart wana naza au moins na bana 3 na mema awa na poto oyo na adopta bango 97 bazali oyo nazwa bango charge à partir ya kini nasombaka balupango mpona banda kotonga mais boyebi ke nakokende su Kinshasa te chantier na nga ya limité babotola balupango na nga mosusu eza na baproblème nayebi kutu te bamituka natika na kini nakoki koyeba su te mpo moyen nakende kuna ya te etiaki mwa desordre yango tozozela départ ya kabila na bato na ye tokokende Kinshasa sikoyo tozwa bana wana nyonso to bazala esika mo pour le moment toyedaka bango baplace bazali donc fiche ati lelo aza na maboko na nga na Facebook na nga botala fiche ya mombaya botuna ye relation nini est-ce que nayedaka yo nayedaka te akoyebisa bino kutu sikoyo mpe azoluka so akota studio mais nayebisaki eke azela moke parce que banzembo bachrétien komi passivement mpo basombango donc namelaka bangi ngai natika bangi kala ça fait 18 ans naza na kati ya makambo ya nzambe 16 ans naza pasteur ordonné na armée de l'éternel 2 ans oyo nabandaki kosambela lokola frère donc nazosambela ça fait 18 ans ntango nga nazolobela bakankenza nazolobela basonika futa baza bato bateyanga ese boyoki bango bafiotoli soki nazalaki na erreur sonika futa koloba wana mwana ngam na teya ngam na komisa pasteur na kabie na satana poni bazoloba te poni kankenza azoba te poni kankenza azonégocier parce que bayebi ke naza na raison donc namelaka bangi te natika bangi kala namelaka mpe boki te donc ezali molimo ya nzambe moto etinga naloba naza escrote nazobunda contre bas esprit nalobaki ke liwa oyo ezalaki nzambe atala état égarement parce que botala moto lokola Esther batémoignage azopesa eza lokuta batémoignage wana nyonso to ya lokuta parce que bango bazolinga kobomba likambo oyo ya mabe esalami biloko ya Marie Misambu eza lokola biloko ya Lwambo Makiadi kitari ya Lwambo Makiadi lere akufaki moto to abetaki yango akufaki Désiré na mwana oyo bautaki Kinshasa baluka délivrance so baluki délivrance te lokola babotoli biloko wana so bapesi yango na église te molongo ekende molai bible ezoyebisa biso na nombre 5 biloko oyo eza volé biloko oyo euti na kisi soki mokolo nango aza asu te bapesa yango epa basali na nzambe soki basali yango bakozala sauve soki basali yango te liste ozala molai parce que bakosila parce que ezali biloko oyo bazwi yango na nzela mabe ndeko asimbaki soloka eza biloko ya bacontrat d'ailleurs Esther aza claire alobi bazala kokende pembeni na mai atiaka makolo na mai mpo lopele ya mami wata ya sirene elingaka mai voilà yango nalinga nabeta mpe sete place wana moto na nzambe mpo kokende kotika biloko wana na église ndenge bible elobi biso sikoyo église nini
église eza ebele te so bakoti ya contact nanga na opesa ba directive parce que tous en des dossiers na ozela ba fundanga so ba fundanga te baya pour na prière à délivrance parce que eza yango te soki mpo koko éclairci peuple na Zambie na biso toujours kolanda boza mate ya monene na sali soko tuni ba question bato batunaki na okota na mateya pourquoi bato bazolela blocage bato bazobenga na Suisse na France Allemagne Angleterre un peu partout bazolela blocage en réalité nazo pesa premier verset toke na 2 Corinthiens 9:10 2 Corinthiens 9 ezo sabiso pourquoi nga na sema naza nango belete na yokaka mongongo nzambe Nzambe ameka omoni Nzambe apesa chaque mutu talent bayebi c'est ça ba talent apesa bamsu 1 pound bamsu 2 bamsu 3 alingi okolisa ngo mutu tout aza na talent soko otali même na mboka na biso na mboka na monde entier omona ke même bakatani maboko bakatani makolo baza beni sauf ya Congo bapamba mate parce que baté a solo baté Nzambe apesa même Pitoris o ya Afrique du Sud wa bomai mwasinae Oscar waza okimamba athlète akatana makolo mais aza millionnaire aza utile awa na poto mona mutu akatana makolo akufa miso aza utile Stevie Wonders akufa miso aza millionnaire atia ba talent Nzamba pesa ye Nzamba akopesa talent mulai akopobeta basket akopesa talent oyemba akopesa talent otambola okoma mannequin akopesa talent obeta balle tout et tout batu ebele nde basalela ka talent na bango te. Alors nazo kine na 2 Corinthiens 9 avant na kota l'enseignement ezaka ka réponse pour na sabino tant on attend qui message oyo nde na yeko comprendre manzamba 2 Corinthiens 9:10 2 Corinthiens 9:10 zoloba celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Nzambe to sambelaka aza nzambe apesaka semence na ba semer a multipliaka ba oyo ba ye nango parce que nzambe na biso omoni soki muto ana blocage muto ana pauvreté miracle la pauvreté ezali semence miracle la pauvreté eza prière eza semence soki oyebi droit ko semer tant ozo ba semence faut yeba mabele ni ko semer po eza ba mususu aza na semence mais azolona likolo mabanga bandeke ba oya ba oliango siko soko za na semence soto zoneti mabele ya Congo côté à est ya Congo mabele ya est ya Congo za malam pona pomme de terre soko suka en même temps pomme de terre wana na madesu oye na ona Kinshasa et ko bota te c'est pas dit que ba ndoki ba ali mais mabele ya Kinshasa za moto makasi ko mabele ya pomme de terre ndenge moko na ba pasteur omoni na armée toza na gendarmerie tozali na force armée otobengi ba commando soki rébellion ekoti na mboka soko tindi ba policier bango bazali po na anti-émeute bali po na circulation ba ko bunda te faut tinda ba commando ndenge moko pe na ba pasteur ba tout ba pasteur mais nyonso baza na révélation te nyonso ba na nguya te soko su semence na yo okolo na pas un pasteur un aventurier ata opesi semence ndenge ni robota te donc soki nga nazo pesa na na ngwe belete kaka muke o ba pesa biso muke oyo nazwaka par ba bole yali par ya ba pauvre yali par ba ba hôpital ba yali par ba ba boka ba yali yango moni nga na ko tikala ka jamais ko sanga mbongo parce que tango nazoloba eza na bateau nzamba zo toucher bazo tina ba mbongo ezo uta par-ci par là pour ba yeli ke mutoyo il faut asunga babola asunga banani ba oya nzambe ba yoka mungu nzambe ba pesa. OK tozonga nano wana sima blocage na semence alors moi ba question ba ndeko ba tuna ki messager est-ce que mutu aza ko sambela mwana na nzambe musai na nzambe bandoki ba koki kolia ye ozali moko ozali mutu na nzambe soko ko sunga biso na réponse wana ba tu ebele ba benga inga ba tuna inga na se ba oze l'émission pour nous répondre bango mwana na nzambe mutu oyo azana molimo wa nzambe ndoki akoko lia ete mais ndoki akoko lia mwana nzambe akolia pasteur ya nzambe soki akoti na distraction batu bayoka kaka to benga na milimo bisika bikauka to benga bisika bikauka eza kimba sekete eza kinga sanité ezali malueka te ezali esika vie ya prière ezate alors ndoki nyonso tout soka linga lia mutu même oza mwana na nzambe akoti sa esprit ya distraction au kimi prière
okoti ofongoli porte moko ya kindumba kotonga nini akoti ya leo soko tangi na Galate 3:1 balobi ba Galate bazalaki na molimo basuki na nzoto puis Paul azotu na bango qui vous a ensorcelé. Donc Galate 3 bandana 1 na 3 ba Galate babandaki na molimo basukaki na nzoto et puis bazwaki kindoki. C'est-à-dire un chrétien ya solo soko ko banda yango moni makamwa nzambe ezali mouvement ya christianisme eza mouvement ya révolution eza mouvement ya ko recourir ko kende ko kima pona ko récupérer nini nani bokonza likolo eza te mouvement ko telema non christianisme chaque jour faut gêner chaque jour faut olia chaque jour faut sambela chaque jour faut osabolam soko stopper au côté déjà dans le monde sika baloba bisika bikauka voilà yango siko mona kama mutatika na maloba nazo sa ila Yesu na zamu sa mais na kati penza donc eza vite so you preuve nango mona ba yembi lelo ba biba oyemela nzambe tala ba nzembo na bango à part apôtre Lioko à part qui ça l'ifoko du ciel na nani qui ça ale moloto ba tout batikali basala na bango business na bango na ba aventure ba tcheko mo nzambe tout et tout mais basala bango basali na nzambe ba yemela nzambe. OK. Voilà question suna rosa nango messager ande kumsu ba bengaki awa basambela na yo bafanda na yo mais balongwa l'église sans problème maintenant alobi tango azomona yo oza ko nguluma na ba vidéo lokola lion aza ko banga lelo soki azongi okoyamba ye to koyamba ye te oto yebi olingi bato mingi mais bato ebele bazo poussa na pembeni na yo balingi vérité te bazo kima vérité okoko lancer message nini pona bandeko wana bazo ko banga na musika biso ina kei message a oyambanga te na bima église na swana na ete aedanga kutu menga na bimi nanga sans problème omoni mama bena question et puis muto ko bima l'église comment question tuneza kitoko omoni so tangi Esaïe 53 bazo ba Jésus azaki muto ba déception bato balingaki ete bato bazako chola ye tout et puis namona bato belé bazo koma azan église bato combien azan église ya moké biso na kati ya kaye na biso na plus de 500 personnes à Manchester plus de 500 personnes ba en église mais même tango ba yekoli ya Jésus abisi bango bokolia makila na nzoto nanga bokomela makila nanga na bokolia nzoto nanga ba miso bakimaki nazana bato belé o na eda na héberger banini neti o azolinga kozonga alonga église kwani alongo église bandeko ayaka chaque jeudi tozaki na enseignement na ndaku nazui mutu moko ayekusa bana ba sente comme na ndaku eza malamu mutu wana zwa na ndaku chaque jeudi tozobondela zokisa bana na yenga na ofuta mbongo na bana nanga bayekola sente alors bana na ye bakiko sakana na chambre ya mwana nga mobali ayesi bango non oya chambre nanga boko kota te boko sakana na oya Sonia ya bana basi et c'est moi na répondre imabe. Alors frère wana na sœur wana babima ba ya so église de pasteur to kamwe moi na pasteur vraiment apekisa batba ke sakana chambre na bango mais ba frère wana na sœur wana